ABC One Television. ABC One. ABC One, Jésus-Christ c'est le number one. Balandia émission na biso ABC One. Toge robeta lisolo na biso ya femme sage émission ya bandeli to bandi lelo. To pesi merci na Nzambe o ya permettre biso pona mkwa lelo. Na pesi merci mingi pe mbote pa maman Chantal na papa Osé na États-Unis. Na pesi merci pa ya Dadi Boyembe na États-Unis. Vraiment bandeko balandi ba internaute nyonso na sepeli parce que ABC One e boseni binote et sur na programme ya kitoko o émission to lobi femme sage moi si ya boanya. Ya ngoto robeta lisolo vraiment na sengi na bino pomi abonné ebele na chaîne 1 bon ozala jamais déçu parce que ABC One ezolanda na mokili mobimba na Asie, Amérique, Afrique, Europe. Bon landa ABC One, vous serez jamais déçus parce que tobani programme na biso lelo to sala programme na biso ya mater o ya femme sage moi si na boanya na ebino secret moko ya mukie na yeko beta lisolo ya ba mama la kati na ndaku na yeko beta lisolo nini comment gérer les émotions maman la kati na ndaku comment gérer les émotions eza thème na biso mais za ba soute mebele mais na mukolo oya lelo parce que biso za bandeli to banyango lelo oya mwasi ya boanya la femme sage la femme de distinction lelo to yokolobela nyonso eza tourné na Bible parce que tobi ABC One to beta kaka mingi lisolo ya Jésus-Christ parce que c'est lui qui est le number one. To rotanga Bible na biso na mukanda na biso ya Proverbe chapitre 4 verset 23. Na Bible na ngai ba yesinga boye. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que na lobi était thème na biso ezali comment gérer les émotions. Mais maman, Bible ezolobaki garde ton cœur plus que toute autre chose. Pona nini? Parce que na kati na mutema de nyonso ezalaka maman. Na ba batanga français parce que émission na biso eza bilingue. To ba moi français muke, to tchepe na moi lingala. Balobi que l'émotion c'est le trouble de l'âme. Ceux qui ont troublé on maîtriser le côté. Émotion ou la kawapi, to ka na mutema, on bona muto aza paniqué. Yango Bible ezo senga biso ba mama na ngai ozo na ngana ngunga oyo place ozali na Asie na Europe na Amérique peut-être ozo na problème moko etungisa mama oso kangi biloko olingo bima otika ndaku mama mais Bible ezo lobake nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose. Toyo kota na Bible parce que nous voulons donner les remèdes pour la nini moi si ay bala ko gérer ba émotion. Bible ezongisi susu na kati na makomi na kati na livre na biso ya 1 roi je peux vérifier très bien na 1 roi ba yebisi biso nini na 2 rois chapitre 4 verset 23 ba beti biso lisolo ya Sunamite. Sunamite Bible ezobenga ye que azaki une femme de distinction. Cette femme de distinction était une femme conseillère pour son mari. Maman ana ayebaki kosimba ndaku na ye ayebaka ko gérer makambo na kati na ndaku na ye. Qu'est-ce que cette femme là a fait? Boyebi lisolo ana ya fils ya Sunamite asalaki nini? Mwana akufelaki mama na makolo na ye. Qu'est-ce que cette femme là a fait? Maman a paniqué quitté parce que cette femme là elle savait comment gérer les émotions. Azui mwana azuye atie na mbetu akangi ndaku akei mobala ya tunie maman qu'est-ce qui ne va pas? Maman zoloba papa tout va bien. Cette femme là elle avait géré l'émotion parce qu'elle paniqué quitté. Si mobile na ena ki ota homme de Dieu mobile ya tuni oketa homme de Dieu lolenge nini parce que dans une nouvelle ligne oketa musai na Nzambe ndenge nini mwasi wana akenda kiti aki amoni musai na Nzambe basololi musai na Nzambe ye na ndaku aya abondeli mwana wana azongi na bomo ya sekwi soki mama wana panikaka est-ce que mwana ngaki asekwa mwana ngaki asekwa te mama lelo yoko yokata problème ko ba yebisio mama yo ofandiawa mobile na yo azoba na secrétaire na musala mama yo ko sala nini mama il faut avoir confiance en yo moko mama mieba parce que la Bible dit c'est biso que la sage femme bâtit sa maison mama yo ko tonga ndako na onde so yebi ko gérer ba émotion te mama to la nanda ki sa mama oyo la Sunamite elle a su gérer ses émotions. Il y a un moment que moi na azo ki bomo moi na se kwa ki totangi na Bible na biso ezo la biso lenge nini toko zala mama to za ba se to za soumise
basi akotosa mibali na biso balobi mobali aza chef ya ndako okozala mama lelo mobali abanda kosala azo na ebele bozovivre dans la kati ya fortune ya makasi eya kosala eke mbongo eza lisusu te mosala esili to tu commences à payer la maison ozofuta ndako bana classe osala makambo nyonso mama okosala nini obanda kopanike obanda kobeta masomo epa bato te mama yo faut gérer ba émotion na yo oko gérer ba émotion elongi nini soki oza na nzambe te on va gérer les émotions quand on a Dieu en soi oza na nzambe na kati na yo oyebala ko gérer émotion to ba lisu mwasi wana erake pa musala na nzambe asala confiance na nzambe na ye moko et puis asala lisu confiance na musala na nzambe mama yo place osambelaka est-ce que ça va passer nos confiance so osala confiance osala passer nos confiance zala mama ya kimia zala mwasi ya bwanya ya solo parce que Bible bengi la Sunamite c'était une femme de distinction une femme conseillère maman yo zandenge ni mama ozo miyeba te mais ABC wana ebosani bino te mokili mobimba eska basi bazali eska ba problème ezali aye na émission yo femme sage mwasi ya bwanya po ete apesa kimia na kati ya mabota po ete apesa esengo na mabota oyo banako na mupanzi oyo banako na pante ABC1 eye na émission mwasi ya bwanya po ezongisa mabala na kimia esengo ezonga na kati ya mabota na yango lisusu émission na biso Jésus Christ de mutaza ko prôner total sur la carte ya Bible babetu solo ya Abigail azaki mwasi moko so totangi na Bible lisusu bapesi so na 1 Samuel 25 oko bana premier ti na 19 oko tanga mobimba mais verset intéressé biso eza verset 19 na lolenge nini Abigail la Bible l'appelle la femme qui avait la prudence azali na prudence na lolenge nini mwasi wana era yoki ke mobile na ye kuna a BBC na roi David mwasi wana apanikaki te ayaki bala misala ba ABC mama kuna mokonzi ya BBC na mokonzi David so roi David azongi awa akoboma biso nyonso Abigail aumelaki te abongisaki bilei po akende okutana na mokonzi abongisaki akena epe kopesa mokonzi toyebi suite ya makambo ezaki nde nini batungisaki bango te baomaki bango te roi David alimisaki bango mpona nini Abigail était une femme prudente azalaki prudente na bon sens mama totali awa ke bana misala bayaki koyebisa Abigail soki Abigail abanda kosola bien te na bana misala wana balingaki baya te mais parce que Abigail abanda kosola bien na bana misala yango wana baye koyebisa ke tala makambo eyindi kuna mokonzi abebisi yango wana Abigail ayaki kokende na secours po ete mobali na akufa te yango na ye kosenga lelo mama mwasi ya bonya mwasi oyo agéraka émotion mwasi oyo avansi nzambe na kati na ye mwasi oyo aza na molimo santu mwasi oyo aza na komikitisa la femme de distinction mama yo nde ozomiyeba te mama émission eye po ata obanda komimona ozomimona neti mimona vraiment ke oza mwasi parce que oza kitoko place ovandi wana nzambe akela yo kitoko mama po oza kosestime mama mobali wana abalaki yo alingi yo makasi mama pesa confiance na nzambe ayebina kostabilize libala na yo mama mwasi ya bwanya aza mwasi oyo abetaka masolo pamba te aza mwasi oyo aza discrète aza mwasi ya bilobaloba te exemple ya Sunamite na Abigail basi ya bilobaloba te basi ya caractère les femmes qui avaient le bon sens c'est-à-dire bon sens na bango epesi mbuma malamu ebikisi mabota na bango lelo okozala mama mwana yo peut-être azosala prostitution peut-être azose droguer yo bando ebisa makambo ya ndako okomaka betela bato masolo okomaka koteka nyonso ya ndako na yo tu ne sais pas gérer les émotions mama oyebi kogérer émotion na kati ya ndako na yo te mama lelo na ye koebeta lisolo oyo tozala lokola ba Abigail tozala lokola ba Sunamite po tona komaîtriser parce que émotion ekotikaka biso te ebanda koya mama okovanda boye babengi yo mama papa asali accident akufi okosala ndenge nini mama otape otala bana ebele okosala ndenge nini mama mwasi ya bwanya aza mwasi oyo atelema. La femme qui est capable de gérer l'émotion, c'est la femme debout, à téléma. Attends, moi, je suis à la thé. Et là, moi, je suis à vendre la thé. Il y a une émission de Bissou, à Boigna, et dans la célibataire, coller la thé. Parce que, Mitouna Nabino, et vous avez bien l'émission. Vraiment, la question Nabino, maman, Bissou, vous allez Kolandangai. Vous abonnez à la chaîne Olabino ABC.
bokozala décidé ezala bacélibataire ezala bafiancé ekozala mosusu ebiki ngai na kosala nde na ye na bala mais biso toza wana mpona koaporte bino quelque chose yango wana ABC1 ekanisi bino mpona kobeta bino masolo oyo etali makambo na ndako kolamba mama yeba kosécurize libala na yo atako restaurant ekozala mabe te atako tozala bana misala mais yebaka papa akolia nini papa akolata nini Bible elobi ke l'homme est le chef de sa femme biso il faut tozala na soumission parce que ere tozobota bana biso fo bazwa ndakisa na biso tozala basi ya mutu ya bisika tovandi tozala basi ya mutu ya esika tosalaka tozala basi ya mutu ya esika tosambelaka que nous sommes des femmes de distinction parce que la Bible a bien détaillé alors la Tsunami était une femme de distinction maman yo babenga ko moi so lenge nini maman babenga ko na kombo nini na quartier na bino babenga ko mama Milangwa babenga ko mama songi babenga ko lenge nini mama vraiment na ena sango malamu pona maboto bandaki ko ke na pente pona ba o bazaki désespéré vraiment na eli bino espoir na eli bino vraiment espoir na chaîne abiso ABC1 ata na Asie Océanie place au bokoza ba maman boza décourager te parce que ABC1 ebongisi ba matin kitoko eza na kati ya bandako na bino tina kati ya ba chambre biso tokotaka tina se ba mbetu tokotaka mama na ye vraiment ko pesa bino sango malamu po lelo eza émission na biso mko liboso vraiment na sepeli na kondima pe na elike ke boso kolanda ngai po te matin oyo esala quelque chose na kati ya mitema na bino parce que fondement na biso nyonso eza lo sambo mama zala mwasi ya prière eloko eleki lo sambo eza te mama soko lingi olonga yo balaka na Jésus-Christ balaka na Jésus-Christ balaka chaîne na biso oyo parce que banazo ba référence à bien ba réconfort ya bien oyo kotele misayo mama vraiment toye pona ko sepesa bino toye pona ko bakisa un plus vraiment tolingi bino makasi na yebiete ero yo so vanu na souci na sala nini mobali zo nyokola ngai mobali o fiança e umeli na sala ndenge nini la femme qui peut gérer les émotions c'est une femme patiente si on a la patience de maman on pense à le côté maman il faut avoir la patience là on sent sur remède dans la patience là moi si on discrète là moi si à ma bonne lit moi, je suis avant dans la terre, à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est notre ami. C'est lui qui donne la paix. Parce qu'à l'objet que moi, je vais vous donner la paix, quel monde n'a jamais donné. C'est lui, le prince de paix, qui va vous donner la paix. Attends, pendant qu'on y a le sang, mon langage, les alliés, maman, méditer, na katia matin, tout à la base, tout à la obstacle, à minene. Moutou le quoi, on a balle. Ayoka qui a Abigail, qui n'a pas David Bilok. À quoi vous m'avez dit? Parce que la Bible dit qu'il était un vaurien, un homme directeur de cœur, un homme méchant. Mais elle a risqué sa vie. Pourquoi elle a risqué? Elle a risqué parce qu'elle a dit que je faisais quelque chose de bien. C'est pourquoi je peux risquer ma vie. Pour la Bolam, pour la Zambé, maman risquait nanou. Pour elle a batouté, elle a Jésus-Christ de Nazareth. Elle va recevoir yoté. Yango la zoé son maman. Vraiment, s'abonner à la chaîne Oyo. Les gens de Tobaï, l'émission la biso. Na basi bokoto ba surprise kitoko vraiment oye ko tele misabino lisusu oye ko sala ke boza basi esengo basi ko seka seka oh mama la sabino bino makasi moi si abwanya ayebino émission yo pona ko la musabino pona ko sepesa bino vraiment maweli ngwa mitema la bino vraiment na pamboli nzambe C'est des photos, hein, États-Unis, ailleurs. C'est mesuré. Alors, moi, c'est éduquez-moi pas si à photo. Par rapport, il y a une femme sage partie ça. Mais l'essentiel, la renverse. Ok. Et yango tolobi lisusu ba mama biso tolobaka te na makambo libala émancipation ezalaka te. Ezala ta oza wapi? Okozala yo oza docteur. Mobile na yo aza jardinier. Et le matin qui est parce que nga tanga ebele o bona boye na bana matin mobile te. Maman, moi si aboya mobile aza chef ya ndaku.
ata aza na konki azaka mobali mama aza mobali na yo mama tosenga vraiment tozala basi ya komikitisa mpo nzambe oyo akela mokili ayebeli pourkui akelaki mobali liboso ayokela mwasi mpe na nsima nzambe alingi asala biki te mpona egalite tiyakalakela bango mokolo moko mibotaka nzambe mokeli ata soki tokobanga bango te me tobanga nzambe bamama tomikitisa vraiment mwasi ya bwa babiki la femme sage bâtit sa maison mama tosa mobali na yo makambo komikokolisa mobali eza te parce que moi je roule carrosse o parce que nga nde nasalaka boye te mama ozoyoka nga na ntango nazoloba mama kokangisa mobali na yo te kobengana mpe ye te mama zala mama komikitisa mateya oyo eza mpo na yo mama na poko ya lelo nayaki nyonso okolanda ngai vraiment naye kotoke na porte na yo vraiment tika mobali na place na ye oyo nzambe apesa ye biso tosala oyo ya biso ya soumission mpo nzambe so ayebaka ke biso tokozala makasi alingi atia biso liboso me na bonzambe na ye parce que balobi le mariage ezali eloko ya nzambe ya mutu te balobi eza institution divine bakosala bainstitution mondaine ya lolenge na lolenge me mariage eza ya nzambe alo biso tolinga te komi kokalisa na mibali mobali aza mobali mama totosa mibali na biso topesa bango respect et soumission mama ata biso nde tofutaka ndako ata biso nde totekisama na classe tolesaka tosombelaka pantalon tosombelaka singlet mais mama na émission ya lelo tozala lokola Abigail azalaki na mobali moko ya liboba mais pourquoi elle était soumise alanda makomi ya Bible elobi ete la femme doit être soumise à son mari. Cette femme-là, elle était soumise, en même temps, elle était prudente et bon sens. Maman na sengyo, zala maman komikitisa, zala maman komikitisa, boso mobali na yo maman. Pour se comparer tela mobali na yo maman, quels que soient les moyens matériels, maman na sengyo vraiment na bolingo na nzambe, zala maman komikitisa nzambe ko sepela na yo. Akofungola ba porte belé, parce que la sagesse est avec les humbles. Ba orgueil nzambe pe melaka bango. Yango wana nde tokomokende na suka na émission na biso yango nasengi bino balandi na ngai ba internaute nyonso nazosenga bino vraiment bomi abonné ebele na chaîne na biso ABC1 o mokili molingi eza mposa yeba elanda vraiment boza décidé pas toza ba programme ya kitoko vraiment na pesi bino merci mingi na eliki ete bolandi biso vraiment massivement vraiment nazopambola nzambe wana na pamboli bino nyonso balandi na ngai ba internaute nyonso na Asie na Amérique Océanie Europe na Afrique awa bino nyonso bozolanda biso vraiment na pesi nzambe merci mingi po ete na malasima toyeba na koantame chaîne sujet mususu po tolobela lisusu mpona kogere ba émotion mama losambo ya liboso zala mama ya losambo zala mama ya discrétion zala mwasi ya komikitisa zala mwasi ya komikitisa mama zala discrète kozala mwasi ya biloba te mama bomba mobali na yo mama nzambe abela kopambola yo na bana na yo ayebela kosala napesi merci na mama Chantal na papa Osé ya dadi napesi bino merci mingi nzambe akokela bino ezaki ya bino mama espoir